Bonjour, balandi à émission Libanga TV. Nabi ke bozo ebele boza kolanda biso na Congo na étranger mi ki lebele. Les journalistes na bino mo boyebi ke non Judith toi, la fille naturelle, la fille android, la fille qui coule dans l'eau. Donc nazawa na ebisa ki bino ko na kati émission na biso boza na ba surprise ya ebele. Nebisa bino toza na actualité, to ko benga ba musicien, to ko benga ba médecin. Et lelo bokoza la surprise que non so moninga la plateau na mutum susu. Avant tout commencer, je remercie à toute mon équipe technique au baza Simonanga et na pesi sumbote na boss nanga au place Azali papa Dave na simanaye na moni moi c'est kitoko moi c'est Pembe madame Betty na bébé na biso Davina bisika bazali bambote ya ebele et na journal lelo na bi que non boko sepela donc masoleza ya kitoko na zanga mo côté na plateau na biso na docteur na biso cabinet à l'âge 2002 et na kati cabinet à l'âge bazana ba médecin na bango ebele o basalaka ensemble et na mission na biso alelo nazana docteur Ahmed. Donc docteur Oyabi makambo ebele na bi ke bokoza la surprise akolakisa biso le lengeni makambo wango eza kokene. Docteur bonjour. Bonjour maman. Bonjour. Oui, nazamala mnangolo nzambe. Koki oyebisani na bandeko na biso na bike bazotala biso monde entier eza kaka na Congo te na Europe na Amérique na Angola ebele bayokaka cabinet Aladji okoki oyebisa biso spécialité na cabinet Aladji mingi eza vraiment une docteur. Bon biso na cabinet ya docteur Aladji Demide spécialité na biso toza vraiment na spécialité na ba maladie o etali mibali na o etali basi. Ba maladie o etali mibali toza lokola ba problème ya prostate, ba problème ya ba faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, ba azoospermie, ba oligospermie. Donc wana eza pona mibali na ba infection nyonso o ezo déranger bango. Pona basi toza na ba problème ya ba stérilité, ba problème ya ba myome, ba kyste, ba fibrome, ba infection nyonso. Toujours traité en dehors yawana, toujours traité ba maladie lokola ba hémorroïde chronique, toujours traité ba maladie lokola ba sinusite, ba maladie lokola ba épilepsie, ba maladie lokola ba blénorragie, ba règles douloureuses pour na basi. Donc waniza spécialité na biso o toujours sala na cabinet ya docteur Aladji Demide. Ah, merci docteur, vraiment. Docteur Nabiso, à la question ma maladie, oh, eza à la monde, oh, non, que non, moutounyo se place à Zali, à za souffrant, nango. Tous en éjaculation précoce, le pour na papa, et ba règle douloureuse pour na maman. Et docteur, comment expliquer biso, pour na net, biso, bo moi, si na biso, en tant que fille, en tant que maman, oh, a souffra ming, na ba règle douloureuse, yoza awa na Congo. Peut-être à cause en Angola, peut-être à cause en Europe, Asie, à Osalandeni pour avoir des produits na biso et des produits nabi qui zali na cabinet na biso. Oui, bah produits ça c'est place. Et ça la libosoté pour que to tinda ba produit, to tinda ba produit partout. Il suffit que bah tu ba benga, ba bengi, to solo li expliquer kanaye. Asali commande naye to kotinda partout na mikili partout place azali akomona produit kokoma. Place où yazali tant kozwango akomona vraiment kozwa guérison. Ok, merci docteur. Bon, si ko pona ba papa na biso o baza na problème éjaculation précoce na mona sou ba papa msusu mona boaza na mwasi na ye aza na faiblesse sexuelle azoko ko 500 nzoto na mwasi na été un peni na ye ezo télématé si ko pona ba kawa na yo sko lobini en tant que docteur na spécialité na cabinet Aladji bosala rango lo lengeni. Oui, tozana bakisi wana, tozana bakisi lokola ba Akuforce, tozana bakisi lokola ba force oyo. Donc mutu akoki ko utiliser ngo na whisky pour na bato yo ba melaka whisky, bato ba melaka whisky te tosaleli bango uka force pour que ba melaka ngo ata na 20 ou bien na ba thé. Donc tozana ba pommade oyo ba ko utiliser ngo ba pommade pour na ba problème ya ba faiblesse sexuelle na ba topé bandeko bazana problème bazana pour ça que basa allongissement na confisement epeni bazana na problème moko abotama mais sexe na yezali muke mais alingi a développer yango donc ba pomade des wana o ya kobanda ko salela ba kisi ya poussière wana kobanda ko salela ngo na ba to ba melaka masanga te ba ko salela ngo na 20 sans alcool ba ko salela ngo na ba ti ba café ba to ba melaka alcool ba ko tiango ba ko tia ba kisi wana ya
mwindu wana achango na kati alcool tant azomela ezosala ke ezopesa ba force tozana ba kisi o to bengi démarrer wana balobi même si papa oyo même si balobi pendant 10 ans sexe na yo était le makate soko meli démarrer wana okomona ke non sexe na yo etelemi nzoto comme ko fonctionner normal parce que nzamba sali bisongolu ya koyeba kasa ya koyeba racine ya koyeba cox ya koyeba mbuma donc nzamba révéler biso ba pouvoir o ezana kati ya ba bloko wana c'est pour cela kaka bloko wana nde na kati ya pouvoir o nzamba révéler biso ya nguto sali bakisi oyo ezana magie moko te na kati kindoki moko te loko moko te donc o akobeta lisolo ya magie ezaba docteur o bayebe loko te o bazomi benga banzambe parce que ngai ndeti ngai na soigna kabatu mutabikisa keza nzambe nakoki jamais konier existence nzambe parce que nzambe ndazo bikisa soki na nier existence nzambe na mibengi nzambe c'est que na guérison ezate na bakisi nanga po ngana ko soigner batu lobiko ekozala te mais tant nazo eba kenga na soigna ka nzambe ndabikisaka partout kisi nange ko kende muto ko utiliser ngo soka utiliser ndenge na kolakisa ye akomona guérison vraiment kozwa. Ah, merci docteur. Baki sous votre état sous la prostate. Mais ce total limite au karabalais on dit na mukili. Oh no prostate si la kate, oh ba médecin na bazwa ka bambongo mais ana cabinet à l'âge to monique votre état ka maladie to bengi prostate. Est-ce que met docteur ce que non ba invité na biso bazolanda bazoyoka, oh bazali banda mboka bazoyoka, oh bazana Congo bazoyoka. Ce papa moko aye awa so kinde ko mobala na prostate. Et vous êtes sûr que akoya kozwa guérison totale na cabinet à l'âge? Oui, maman, exemple, la libosoté, tout traité, batu ya prostate. Tous autres traités, baka ya prostate, même si ça est trophée à prostate, même si c'est comme infection à prostate, même si c'est comme prostatique. Donc, tous autres traités en prostate, prostate, c'est un maladie. Prostate, c'est un organe, c'est un autre organe. Mais comme un maladie, lorsque ça a une inflammation, c'est comme une maladie. Et comme maladie, c'est un combo prostatique. Donc, il y a un gonde, et ça est bloqué, masuba, mutu, azo suba, les sous-bienté. Mingi, zalaka papa na biso o déjà âge est avancé. Âge avancé nde prostate on est comme la kabango même si akenda qui déjà en hôpital ça qui intervention chirurgicale ça l'opération et que a comme ko suba na sens soka ye awa to ko pesa ba produit o ko sala ke non a comme azonga ko suba normal soki balobaka ke et si la kate parce que na médecine moderne ba mema ka ba sala opération tant ba sala opération moto atikali bongo na chasser azo suba ka na chasser mais pas na biso tant to pesa ka ba produit to ko longola chasser wana a comme ko suba normal. Donc, docteur Bogo rassuré, parce que Bakisi a un cabinet à l'âge de prostate et ça vraiment traitement moko efficace. Donc, ceux qui bandent de Colombie, mi bali baye, cause à la dessus. Et docteur Naoka qui sous sobi que au traitement sous na cas stérilité. Donc, dans le monde, na biso ba maman bazoli là. Mon jeune fille à côté, il bala 2 mois, 3 mois, il bala aussi maté parce qu'il n'y a pas d'enfant. Papa a yebi ka futimbongo on a fou moi si na abota. Maman na ba côté nanda ku moi ici azo koka kokangaze mité. Surtout na cabinet à l'âge et ça sera possible que non de femmes aussi bazwa bana ou comment na cabinet à l'âge. Tant on a ebisa ki OK non zamba révéler biso bakisi. Et ça biso ba topé sakabana te sans zambenda pe sakabana. Soko tali na Bible okotika la komona na parti moko te ke non nzamba lobi moi ça stérile to mobile ça stérile etika ko sala mate soki na tangi bien na makomi nazomona ezana mwasi moko o atika la stérile eza mwasi ya David parce que c'est mokaka na David parce que David andobi anda ko binela nzambe à part ye ezana mwasi moko te o atika la stérile donc na moment na biso pe oyo ezana mwasi moko te akotika la stérile vomi loba ke nzambe ndalingi mais soki nzamba lingi te ba produit ezali o to kopesa to traiter nzoto ya mwasi parce que bakawana ezalaka mingi ba myome ba fibrome ba bloco moko o ezana kati ba infection chronique o ezo provoquer que non mwasi a concevoir te hormone ki azana relation sexuelle na papa après un temps amoni ba spermatozoïde papa sali retour tant ezo sala retour moyen a zoazemi ekozala te mais tant to ko traiter yango akomona ke akozwa solution na ye ezana basi mususu bazana problème ya frigidité donc frigidité ezali manque ya sentiment sexuel okomona ke mwasi azalaka na sentiment wana te tant oyo bazana relation sexuelle papa quand des opesa parce que azana problème ya frigidité donc frigidité koko ya na nzela infection frigidité koko ya na nzela ya hémorroïde parce que mwasi tongo hémorroïde comme makasi oleke asala gaz na sima akoma kosala gaz na niveau ya sexe ne provokaka ba frigidité wana. Ah, merci. Mais to zongeli kaka na kati ba maman. To mona ba maman belé, mibali ba komi kokima bango.
au mona komi kolanda bana miki bana 12 ans pendant 15 ans nanda kuna mbetu mama zoko kate oh mama komi polele oh mama bimu pepe papa zoko kasusu ko fanda na mama tele sengi que non ndenge ba couple bazala kananda soki mama bongo azali et c'est mama na koki ko yana cabinet alaji a trouver solution na ye tant que non na senaye et fongwa mi makasi sexe na ye e komi munene mobile a komi ko kimaye mama a baby a komi mai et c'est ce qui a na cabinet alaji vraiment solution ko zoma. Oui, solution parce que na outi koloba tout à l'heure, tant au moins c'est comme un problème il y a hémorroïde. Tant que comme chronique et ça la kakeno et fungoli sexe ndenge za kepa na biso mibali ke anis na biso e fungwami mais pas basi siko sexe ndé et aka munene. Donc e fungwami trouve vaginal et comme munene. Donc papa tango azo ça la relation azo sentir et l'autre côté. Tant papa azo sentir et l'autre côté ndé kozaka keno papa akende koluka libanda. Mais lorsque akoya awa tozana ba produit autocopé ça y est a lande la traitement est normal sexe na kozonga mke akobanda ko sepelisa papa donc couple na bango ko malamu. Vraiment docteur Tokei kota papa ba jeune garçon parce que le monde actuel to bi ke ba garçon bazo tambola na vitesse au mona ke pas fille moko ba futi chambre ou bien na ndako mabala na biso papa zo ko kalisusu te ko sala na maman akomata kana kokota ko pénétrer be pou ba super mebimi ce qu'on a kawa na soto na cabinet à la n'est pas docteur Ahmed nda ozali oko expliquer biso ba papa na ba koza solution ba koza la de suite nyonso o ba koya ko luke pa na cabinet à la ezali de médicaments oko expliquer biso pe sorte médicaments on peut prendre de tout. Oui, wana na bakawa na éjaculation précoce to pesa kana no bakisi pona ko botisa spermatozoïde. Parce que lorsque mobali a commis na docteur ko l'acception bakisi s'il vous plaît to lo bakaka baninga ba hôtel biso partout hein faut ba mona bakisi kisi nyonso donc faut expliquer biso oyo donc il produit oyo akoko utiliser ngo na eau tiède ou bien na pardon docteur comment nango nini kombo nango douleur d'azal. OK. Donc, wana tango zo kende kuna ezo kende ko chasser infection parce que tango oyo mobali ya sala ka relation sexuelle na mwasi ezana gaz moko oyo vuta ke pour moi c'est kota kana niveau ya trou ya sexe ya mobali. Donc yango pende ezalaka cause oyo ezalaka difficile na ba docteur mingi tango bazo tinda produit pour na ko sala allongement na gonflement peni bazo échouer pour na nini. Il faut d'abord couper sa produit oyo ko chasser gaz wana chasser infection wana après tango okoya ko pesa ki c'est botisi spermatozoïde après nde réussir éjaculation précoce wana donc to pesi après wana to pesi na kisi ya mai o to bengi na kombo ya démarrer wana tongo akozwango alende sexe na ye ekokoma malamu. Mais lorsque docteur on expliquait biso atoza na Kinshasa toza na Congo bandeko bolenda biso na poto na Europe na Amérique na bikeno Libanga TV et autres ma partout monde entier. Ce que bakozwa ki sango lolenge nini parce que bani ko expliquer biso ba ebité bazana posa ba kota na cabinet alage bakozwa médicament na bango ndenge nini. Oui ba oyo déjà na banda na bango ba o na tindela ka ba yebi. Donc akobenga nga na numéro ya téléphone nga na WhatsApp ezali plus 243 89 97 78 138. Donc 89 97 78 138. Donc code nabiso ya mboka plus 243 ou 89 97 78 138. Wana eza numéro nanga. Donc akobenga tokosola na ye tokosala oyo babenge consultation par téléphone. Na yebi eloko oyo ezo déranger à partir wana na kopesa ba prix ya bakisi soka sali commande na ye nga na kozwa bakisi na ke kotika na niveau ya poste na ville ya kotindela nga ba identité ne complet pe ba kotindela ye bakisi na mboka oyo yazali. Donc ekokoma kobenga po na explication biso tokopesa explication ndenge nini na ko utiliser ngo soka utiliser ngo bongo akomona ke ba oyo akutana ba docteur akutana na bango ezaki ba charlatan. Ngana lobaka mingi te na ngande musale loba mingi accompagner na nzambe guérison eza facile. Merci docteur, merci vraiment. Et bandeko balandi biso ba ebindenge nini olobi ndenge o expliquer makambu nyonso presque to comme na fin ya émission na biso docteur Ahmed expliquer biso le médicament que non au moins ça ko komela en cas stérilité, en cas éjaculation précoce. Docteur Ahmed azalaki vraiment clair.
apesi biso ba contact le lengeni tokoki kozwaye na nzela téléphone en tout cas na kwa sirebino que non na cabinet Aladji, il y a vraiment la guérison, il y a vraiment un changement, il y a vraiment vous serez pas dessus et que ce boy na cabinet docteur je sais pas aux alaka permanent pour na bato bazala na Congo na cabinet fongoma chaque jour ou bien ils alaka ba jour un père ou père okoki un peu koebisa biso na adresse et sika cabinet zali. Oui, cabinet la biso ezo fongoma chaque jour sauf le dimanche parce que dimanche c'est un jour église. Donc de lundi à samedi cabinet fongoma de 8h tu 18h to Kangi. Donc cabinet na biso toza na commune ya Lemba Foire na avenue Lubefu numéro 17 en face ya Centre Royal Témoin de Jéhovah pour na bandeko o bazawa na Kinshasa. Donc cabinet na biso za na commune ya Lemba. Donc tango bengi numéro wana okomona ke tokopesa ba précision et adresse tindenge okoya okokoma awa. Donc tango okokoma okokuta ngamoko nazali wana permanent même numéro na ngai téléphone ezate ke soko bengi oyambi mutu mususu ko yamba ngamoko opposer kana yo to sololi soki ko senga ke no oya sur place soko ko sala commande osali commande ba ki se kokoma place osali. Vraiment, merci docteur Tokomi presque na suka émission la biso soko zana bato pesa mbote famille équipe technique nyonso koki ko pesa na ba contact na yo pour la deuxième fois. Oui, contact nanga ezali plus 243 89 97 78 138 waniza contact ngai na pesi mbote na bandeko nyonso o bazolanda ngai na yete pona sesa bino aventure mais na ye pona porter guérison na bandeko nyonso o bazobela parce que bandeko belé bazobela baza misika na temps ya kala ezalaki difficile pour que qui c'est comme partout pes bandeko bazali bandeko baonde kolongwa misika bavu bavion baye po bazwa guérison mais Nzambe asali ngolu et que na niveau ya makambozo se développer na mikili de permettre que tokende partout ba qui c'est tambola partout donc na ebisi bandeko o bakolanda ngai bon mekanano soki otambola ozwa solution te pas ba médecin okutana bango et décourager yo parce que ça bande comme ça bazobenga balobi tozwa ba ki se belé kaka boy to landa tozwa ba ki se belé tozwa solution te mais ngana yebisi yo meka ba ki si yo okomona ke Nzambe ko accompagner ki si wana okozwa guérison donc ki si o ezali secret na ngai eza Nzambe wana nde secret na ngai soki olingo lukanga partout ozwangate mais secret nanga des Nzambe yenda natambusaki na musala na ngai. Merci beaucoup, merci Balandi ya émission la biso. To komi presque na suka ya émission la biso. De na ibsa kibino ke wana eza vraiment juste une toile la fille naturelle, la fille qui coule Android. Nebsemno à chaque moment na émission la biso bokozala de suite bokozala na ba différents sortes ya ba makamwe bana koleka na kata libanga tuvi. Donc wana na pesi merci na boss na nga bisi kazali papa Dave wana moni mama na biso Betty na moni susu bébé na biso Davina na besi na famille nyonso toi mbote na pesi na ba connaissance na o bazali banda na moni wana na États-Unis mingi na pesi mingi na magista o angandeko bisiko za na peso mbote mingi Nathalie kuna na France na Belgique na pesi beau-frère nanga waza kuna Krio bisiko zali vraiment na pesi mbote ya mingi Nathalie susu na Kinshasa parce que je suis la fille congolaise quoi na pesi ba onyoso ba ebinga Julie toi na pesi binombote wana pesi mama Charlie Kapiamba donc na pesi binombote Rosette na pesi binombote vraiment na lingi bino mingi tokutani na émission na biso ya mbala ya sima bye.